Beckham, l'œil du maître. Na bina filé, élève du maître. Babi miss balbum là-bas. Oh, na les oyo kana. En tant que musicien, sur l'équipe au sentir les oyo. Eh wa mimi ngamsika mais ngana yo kanze momo wana Beckham basana mayesu Beckham nde muyembi. Moli wana na mesana kobenga yo yaja mwana nyokola motema ya motoli. Te du maître pardon. Ba rumbiste bala mboko yo. Est-ce que vous avez un problème? Comment boy avant de la rumba pera. Aucun problème une webi. Ah Beckham. Aucun problème. On ça yo. Aye mbambangu te ana nzembo na nzoto. Mumtu ana nzembo na nzoto. Aka pressé te. Akina malembe. Ne ba Beckham siko baza grand chanteur donc du maître. Yemo lo bango. Alobe lo mo na nzembo wana. Déjà donc ada tasco ali kolo ça bien affilé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a bien affilé le yo olonga pas bien affilé au sala au bima au salimba monzembona ngala zo suspension na papier te lettre ezalate suspension ya boye fara que yo zonga to mukolo so to bengo nde mukolo ya nazira mukolo ba ngati d'après ça suspension ya chef d'orchestre Yannick Kumu d'après suspension ponga na belaki na beli et puis na signalaki biki rouge était chef de discipline ki nga na obela et puis mukona kendaka na saka une semaine na palais une semaine déjà na neto kenda na répétition za wa DCS ka pamba donc na kataka deux séances et puis dans 15 semaines wana kenda pété pour na répéter mais na kenda ça bon que non na visité na obela rare ne na ye chef d'orchestre a eu ba décision ya zwaki ezaye nga oza l'essentiel chenga na yeba ki nga na jouer te nga na chanter donc na tambola na licence ya batu te nga tambola na mungu na olongwa sikwa awa na se trouver na Brésil so boche musique na obeta musique topé charge pour yemba kitoko bo ozulong no wapi eza koyoka ba maestro Fabro comment dit maestro Fabro a négligé boss d'abino bina filé aza sous se lève de maître te ba comment comme ça Patrick Beckham l'œil du maître bino bon boya ki est-ce que yo comme na part ya maestro Fabro gaz na Beckham tonde yemo ya ngreta yesa biso ton gewe banda ke mabitumo bino boko kango te. Bonjour, on sort à la news sur Maître Makengo Tapis Rouge TV. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte Oyo et découvert nos artistes, toutes sortes d'artistes. Voilà, aujourd'hui je suis avec un artiste musicien. Oyo azako sepesa batu lelo oyo abimisial single nae nzembo na ezo cartonné partout dans le monde entier lelo tozana être betene li solo ndenge zala par rapport ya nzembo wana soki qu'est-ce qui se passe et puis ameka kolobela biso mwa mke historique nae et puis alongwe pa bina filé ndenge nini. Donc, amega kolimbo la bino ba fanatique bolanda rabiso partout dans le monde entier. Là, je vois papa de papa, mon papa, Maître Makengo Simo Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo ainsi que famille Mobimba, famille Makengo Mobimba na bosanité famille Molasoko, Lisette Molasoko, Motema Kelo qui soka soda ya poto, ya Lidi, ya Baleki, Kati, Amandine JM, Zozo Boza Ebele, famille Molasoko na bosanté famille Munzangula la vie Munzangula bambote be place aux ali. Je dis aussi un grand merci aussi à l'éclair de l'homme Irène Nda éclairage public aigle royal aigle jaune moi c'est Yamoto na bosanté Enitumba la grande donc babi Enitumba la grande maman roya propre serment roya propre voilà. Je suis pas seul nazana invité nanga du journée dans lobaka héritier Diamba Montréal au Fongola nous invité du jour nanga l'artiste du moment au benga Mikolo babi simple chauffeur donc beta li solo ya simple chauffeur ndenge zalara invité Diamba so Fongolanga. Bonjour India. Bonjour Giro. Qui mes alliés.
Voilà, on a notre star, notre artiste du moment, India Oyo, Azu Panzanteke Mikolo, Babi Yende Makambo, Balobi, Soko Betska, Soki Kana Metro Makengo Tapis Rouge TV ou Betska, simple chauffeur au monde en Zembouane Bimi. Beaucoup consommateurs, ça l'a vraiment plaisir. India Lelo, Tozio, na plateau, sur la découverte. Bazolanda, partout dans le monde entier. Mais quand on expliquer, bah, fans partout dans le monde entier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a bien affilé, il y a au long, pas bien affilé. Au sala, au bima, au salimba, mon zembona. Non, nga na problème na été, sauf que na suspendu. Bon, na kata suspension nga na senti que umele zu matin, masala nga bob farai nyakulu na préféré na pese mbote musika bisika za ngola. Ayel nga tout ça qui projet na ne que ba ko nzembo na momina ye. Mais après côté na banet nzembo epesi marambo yango epesi. To la nzembo est-ce que même biso? Ouais. Voilà, bana poto partout dans le monde entier, l'artiste India Oyo, simple chauffeur, Nzembo na ebimi, boki nenga lobi par rapport so boyo ki bomone qui pas bien affilé azate par azana suspension. Mais koka moi ba yo ba peso suspension eza indéterminé. Mais subitement tout le monde mba moko pas Nzembo bimi. Nzembo on peut vendre peu calme te, Nzembo bani ko cartonner mbala moko. C'est comme si loba vérité ba fanatique bazolanda olongwe parce que suspension ba mo nzembo moi te que nous avons net manque à respect dans mouvement so bina fila yoki que nous ndezabo ayoki dans nzembo na bato baza ko loba déjà c'est que ça dans mouvement te lobela ba tout clair cause na mouvement ou pas et dépend na bango bato ba pesa nga suspension nga na suspension na papier te lettres à la te suspension ya boye fara que yo zonga to mukolo so to bengo ne mukolo ya mouvement na za mko ba benga so la benga ta siko to kati mission na ke boulot suspension ta pesa bien affilé to bureau mon te pesa donc na bi pété so ki pa imam nanga nda pesa nga suspension la chef d'orchestre Yannick Kumu nda pesa suspension ponga na belaki na beli et puis na signalaki biki rouge ta chef de discipline ki nga na obela et puis mukona kendaka na saka une semaine na palais une semaine déjà na neto kenda na répétition za roi DCS ka pamba donc na kataka deux séances. Et puis, dans 15 semaines, on a pété pour répéter, mais on a ok, non, on a bikité, on a oublié la rare. On a chef d'orchestre a eu une décision où il y a Zouaki. Et ça y est. Mais quand même, il fallait aussi un recours membre par rapport à la suspension et où Meli. Yo, il faut ça recours bien au bête à la porte, au mec à soumettre Kanayo. Au moins quelque part ils manquent à respect donc ils ont pas ça longue pour profiter de la suspension manque à respect na nani na bina filé wa président na leader na yo non marambo ko ngana ko tsa bina filé tant to sala au groupe to tshaka batuti yo za na pona boyo za na pona boyo siko avant dossier na nge koma ba bina filé to na CG na orchestre. Toi, na CG, il faut contrôler la mission na mission il faut tout nati. Na éviter ce pas tout naka. Et que ba yebisa que tout le monde est pas d'accord non. Nga oza l'essentiel chenga na yeba nga na jouer te. Nga na chanter. Donc na tambola na licence à batuté. Nga tambola na mungo na olongwa sikwa awa. Na se trouver na Brésil so boche musique na obeta musique. Donc na te le roi jouer mo akenda na nga mafia. Boka nga ekuna boka ta ebozo nga na bongo nga na chanter. Ce bango a préféré que nous allons na groupe na bango. Nous allons donc et là moi ba lo ba kende ba yemi na disque ba lekinga. Siko nzembo za na ba yemi na disque oyoka bango wa. Ba garçon na ba yemi ba cheba vocal na disque o ebimi o. Yoyoka bango. Tetangela ngata mtu mo. Ah voilà. Chers amis internautes, partout dans le monde, là je vois Agnès Makia Didia Taba, papa na Jonathan. Oui, et sans oublier aussi Foulé Lukisu, chinois noir, Babi Foulé Lukisu Idiayeyo. Donc, sans oublier aussi sponsor officiel Salon Flori na Suisse ou Salon Flori Bokende wana Bosabno Suki Kitoko. Merci aussi à Élisée Nkouma, sans oublier champion des champions. Graceli Kilandas aux Olanda Biso partout dans le monde India sikoyo tobeta moi lisolo mo muke batobe bazolanda yo aux chanteurs mais quand on expliquer bana poto ba fanatique partout dans le monde entier et là on est pour ça qui est vraiment lelo India
ça la carrière solo na yo mon copé au imposé au bimisi nzembo no simple chauffeur ezo yo canapé et lo ni metinda ki yo vraiment au ça la eloko et pousser ngakara tant na esika mo boy ba comprendre valeur na ngate na tala na na sir na tala na 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 ucho lo bango tout à l'heure na sir na tala na na capable ya usama kambo ba jona ba sala ce que le roi là capable de ça ngo et puis mutu amona na cheba moyen tout ça là ngo donc bana poto tu lelo ba ba sepela nga déjà ce que taka aéro poto ba sepela déjà so que biso to ba ote ke o longwa na sima mama rumbera makamu suswa na rumba de so batimi balemi sa to babeto de maboko papa na mboko héros ce qu'on a na tala na voilà merci beaucoup mais ba soupçon ezali Jamul ce Jarol azali bureau kara ya bina filé balobi yende yo na yende bande ko bela te yekutu asala ba publicité bela loba kuta le kana ba émission que no yo otikala ko un effectif ya groupe ya bina filé ti tango yo kakima mbonande yango sala ndo salo pe bien te ndo ndo kima no répétition atikala ko reconnaître te na mouvement pe ba yeba ki yote c'est vrai ezabongo giga service na beso mbo TV mutu wana combien na yo oui bien Jarol sous Jarol azan nani na mouvement azan chargé sur ya presse na bino sur ya marketing na bino ya bina filé nga kuna na ba no wambi directeur na biso directeur sasa na ebi seche na biso Yves na ebi suna na ebi masamo wana tubi akumba presse na ebi Rossi Bluetooth o tanga na yepe na fa à revoir bien na ebi été rien parce que na otanga komono ma India boy to yebi été na mouvement zana ata sali nzembo na yakende et ça elote yena au moins avant ya lugwa yebanga imo pasa no effort ya kumiyebisa nan ba yebaye o yebe ba yebi été so ngaku muna to o yo lo ba ke to zano mouvement mo na reconnaître yo te bo bato batala biso ba yebi été ngala sala test te ke o ba test ezalaka boya na palais te nga sa test masana jino Chicago yebi to kenda na bango to ye biso mko to ya ke zalo kwa zamba bitumbe bima ba beta maboko ba sepela mukolo orchestre mvua madi angeta nga siso yemba abina ngake yo le kinga na yemba ta niveau siko na yemba merado za wapie oza wapi za munda bolingo na ngai oza wapi na lokyola molele na lokyo na mina le poisson monanite merado za wapi merado lali ai monte ma bien na mkono ngo regete ba tele onzembo siko nzembo ba taya nga usina nga tanya interprétation donc o kitela nga 5 artistes moi na lili bango voilà donc mon malembe na sepelaka voix na yo iza ko rappeler nga mambo ebele et rappeler nga deux musiciens autrement Fally Ipupa autrement Déplique voilà est-ce que ko ba mélomane to ba fan ou ba landa biso ba olanda yo ko interpréter les biso comme on besoin ça une interprétation côté soit à Déplique bien Fally Ipupa le romo bopo ba otalo ba sepela yo le pona na banana ça bandela na pas aigle Fally Ipupa pas aigle na mofila ya bolingo shaka bungisi ngai nakomi kotuna basire balakisa ngai zela ya bolingo afudi mama pota yo zokisinga makila nde mai na miso eboyi nde kobima na matama esalinga constipation mapesanga bitebe mponga na lela na toilette ai voilà qu'est-ce que Déplique omba soki cimetière ezalaka mboka bamoure mbele na somba yanga moye eteni ya mabele na tonga nakona motema no yo nde tombonanga kutulanga sasima bolingo na monake komosila ntango komokende komotika nga na posa yeyebi atake oyo akende kopelisa mwina na motema na ngai kutula aleye. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Vous avez partout dans le monde entier, on a l'artiste India, bobeti maboko bino place bozana bandak bozoya ko sepela parce que musicien boy voix boy en tout cas faut soutenir et au bozolanda biso. Jo koyemba oto yemba oyo na langage pe kontaka. Soko prononcer lingala biete mais o fonction lo bande ba lingala be balobaka.
obabisa ba photon ba mama na ba photon kuno ba yo ko pelo et puis oyoki ma oyine na boy mabanga libanga fuza pena boy parce que était jo alo balingala ya la yamboka na. Voilà, merci beaucoup. Bino nyonso bolanda biso na chaîne biso Maître Makengo Tapis Rouge TV. Bon s'abonner massivement et bon ça installe biso vraiment plaisir dans le baki opération 1000 abonnés. En tout cas, merci mingi les veufs de Giro au besoin de Belgique wana na mona @gombo Delcine Jolie et puis na France wana na Lyon Rose Mier qui Blanche Mier qui bozolanda bambote belle place bozali belé wana bo s'abonner toujours et ça l'abso vraiment plaisir. Je dis aussi un grand merci à Foulé Lukisu Chinois Noir bambote belé Nes Makia Didia Taba papa na Jonathan balobi papa de papa mon boss papa Métro Makengo Simo Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba bomoni ndenge tozo travailler boulezo kende toujours India siko kota siko na mozindo ya lisolo simple chauffeur. Maintenant, le simple chauffeur. Pourquoi simple chauffeur? Simple chauffeur, déjà, ils ont marché. Merci. Là-bas, on a tout à poto, nengo, ya mise bonanga et puis bisobe batakisasa, nzembo beta dana babar tout. Et puis banangola pe, batikingate en tout cas, nzembo to banda qui n'en sortir le bosse banda na kuna. Bon, en tout cas, on singa batu tout merci. Mère nanga Gisèle Moussaou. Maman na biso na Bosani TV nanga Moyo Bokechu. Mado spaghetti mère toujours. Babé l'or mi baleza mère. Bon satisco puissance Mado spaghetti à côté va faire. Boyo wa douleur. Voilà. Sikoyo to ke non malembe India sikoyo ndengo bimisi album ou bimisi single wa nzembo na par rapport ya ba nzembo za na sur le marché. Ex de dernier surtout benga ex boss na yo bina fila bimisi album awa. C'est comme ça. Kaka ya ozaka boss na ngam na sala bana ya tika osa shingati. Wa mokile kufi. Sikoyo par rapport à album wana ils ont accroché vraiment te yo po bimisi do affronter est-ce que yo zo trouver on ndengeni te to pese temps za di angreta to pese temps a obeta kaka album biso ka nina kisasa makamane za la mamba 20 na vina so papa chéri ka bimisi lelo mama mamba bandi lelo ba tutu comment vendre boye lo na majota la nzambe sa isanga ye nzambe sa 8 ans bina fila 8 ans ah 8 ans ah wa yo ndim to rappeler nga loko ya pena longwa mouvement ya sika nana ngo biso bato préparer album wana nayebi bolingo ezalaka mboka bamerveille ndenge nini nga nakutani na ya male mawananga mabaza bolingo etinga minga mpona nini naleli tro nanyokwami tro na bolingo oyo cette fois-ci c'est fini. Voilà, Babi, c'est un artiste complet. Voilà, nous avons se déchaîner, bana poto, botsema beaucoup, ça vraiment plaisir. Siko simple chauffeur, yemba siko yo simple chauffeur. Parti on a la ligne wana si nini. Si virage à Matadi wana, moi ben trop wana ça la kitoko bana poto ba découvrir siko yo qui est India na œuvre na yo moko. Et la chose qui tout ma belle a regretté si virage à l'écran ma zote en yemba oti. Na yemba. Vela qui tout ma belle la personne beauté. Fara chauffeur ya motema dans la sekolingoti kanga na se virage ya Matadi na yebite na zonga koma ngano we mia Medina na noye ne bale ya souci ye yekulu yo ne sauvetage nanga mete na jana nga ya zawapi na komi kokende na lubwaku nyankulu yo zawapi ye mole ya alete amba mole molami ya alete amba mère na biso table ronde toujours. Bilenga boye India. Kelingolela motema ya Patrick. Bilenga boye na nzembo oyo. Patrick Amis. Ah ouais. Bilenga nzembo boye non comprendre ti. Ozui no inspiration topé charge pour yemba kitoko boye. Ozui lo non wapi. Eza boyoka ba Maestro Fabro. Comment dit Maestro Fabro? À négliger boss d'abino bina filé aza sous se lève de maître te ba comme ça Patrick Beckham là dit maître bino bon boya qu'est-ce que yo comme na part ya Maestro Fabregas na Beckham tonde yemo ya ngreta ça biso ton guerre banda ki ma bitumo bino boko kangote
botikela ngai yango donc biso kuna komba wana toalaka te etali biso te ya makambo bituma banzoko biso bamatisi so tokota yango biso ne toyoka mpasi mais oyo ngai nayebi ngai nabeta masolo ya bacongolais biso za bana oyo te yoka kolela ya bana te ngai yoka kolela ya bana te donc na papa te oyo na otema boye te ngai papa na ngai yeyo mais bato mosusu baya bapapa oyebi ke bana bapapa posa bapapa wana bango balingi bazala te eyo polémique te tozosola clair. Bon, expliquez biso non, mais quand on a biso Beckham, l'œil du maître, na bina filé, l'œil du maître, babi miss album na bango. Oh na nezoyo kana en tant que musicien, sur l'équipe beau sentir ezoyo. Eh wa mimi ngomsika mais ngana yo kanze momo wana Beckham basana ma Yesu Beckham nde muyembi. Molingo nga na mesana kobenga yo yaja bola nyokola motema ya motoli te Dimitri pardon oui ba rumbiste bala mboko yo est-ce que biko luka problème somo boy avant de la rumba pela luka problème nzewebi Beckham luka problème ba lukisa yo aye mbambangu te ana nzembo na nzoto mumtu ana nzembo na nzoto akapresse te akina malembe ne ba Beckham siko baza grand chanteur donc il met yemo lo bango alobe lo mo na nzembo wana déjà donc ada tasko ali kolo Sabina filé diangreta père na biso voilà cher ami internet voilà nous partout pour comprendre mi mise ba on kaka boya wana eza ko s'engager par rapport ya ba propos na ndenge zalaka voilà na minute oyo mais quand on expliquer bana poto partout dans mon ate na mon numéro là salanga sini kuna chauffeur pardon simple chauffeur na minute oyo osana producteur to eza ba propre fort na yomoko bimisi nzembo wana to ndenge nini mais quand on expliquer ceux qui bato bazolando bato lokwa ba fule lukisu ba olando ba nes makia dita ba papa na voilà bazolanda yo koki koloba na bango nini ceux qui producteur aza ou bien azati Jika service yani ngoma de Paris bango ba marambo producteur a te to bunda biso moko zamba sa biso ka grâce mo yake bato angola surtout donc ba uchem voir match congolaise ba masananga denzumo pempe donc baya basé belé pena na nga ba Luanda kuna ba otindika biso pena papa chéri Masabi le boss a Willow acoustique ba motema ya mama Shaida chaque lundi resaka na mabo obima wapi farai donc ka batangola pena jusque là ba otindika biso na ba mère na so ba mado spaghetti ba tiki biso te venanga Freddy muipata donc atiki biso te eni tumbala grand na bino pe lisusu bolanda biso papa metro papa metro kutu papa metro makengo donc déjà kuna yebi na à l'aise da biso to yaka take parler na biso tous à l'aise donc ka bato bongo nde ba soutenir biso mais nzambe pena sa biso grâce et kene bien DJ Men les Paris DJ Love abundeli biso kuna fort Yannick fils à papa ma voix nga oyo wapi donc terre pena bien to kena biso bien mais ceux qui producteur aza ayeba kena minicho pas na biso na adversaire te donc amiye la na yé moko to na ba travaux belé na studio to tika suna 3e na studio na to cité et puis banzema on pe na studio to zape na ba to yemba te donc ezaka ba squelette ce pe mutu po se pele ke ba yemba o so to na pour sa dédicace au bendanika to ko solango honorable Billy venanga Patrick Poitier Gishin Lutonadio yabe coloqué Junior Chicago toute sa phase na naître moto pelaka attendele donc bato pena basunga bato na musique baya to pena na posa lisungi na bino. Voilà, cher ami, tu commis vraiment dans cette émission que l'artiste a se déchaîné moi ba dédicace n'a pas sa numéro de téléphone pour nos contacts n'engue za moi libanga moi nini bana poto merci na bino no so betaki libaku yolanda biso na chaîne na biso Metro Makengo Tapis Rouge TV babi chaîne moko te o esala mamba kitoko bobe émission kitoko bobe kaka na chaîne na biso on a ça bino beau continuer ko s'abonner na chaîne na biso Metro Makengo Tapis Rouge TV vous ne serez jamais déçus merci à tout le monde opération 1000 abonnés na bisaki bino et ça la biso vraiment plaisir quant à moi je dis un grand merci à papa de papa mon boss papa Metro Makengo papa Metro Makengo Simon Kabaka depuis Suisse ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo voilà Makengo toujours lancé Nzambe Arosunga Teo Sona papa
tokosala osala bango mpe nzembo osala nzembo kuna compte ya papa Makengo na mama Christelle et puis na compte ya chaîne ya biso wana maloba ya papa donc ayoki déjà papa Métro merci voilà merci beaucoup continuez à s'abonner je dis un grand merci à Ness Makia Didia Tabao papa na Jonathan Zolanda voilà Ness Makia Didia Tabao papa na Jonathan baloka bambongo kala voilà waya défaut na voilà en tout cas bazolanda yo ba otsayo po Ness Makia Didia Tabao na bosante foule lukisu voilà chinois noir azolanda yo donc Gilles Lamporio boza ebele na Suisse wana bozolanda biso donc voilà donc ndeti tout le monde qui opé babi yo nzembo bimimba mo question mo suka allez na range ozongo ouais papa osimbikisi kana minute nzembo mama comme na bakaba arrange papa ba bangi range balancer biso mo extrait wana irité balancer biso mo extrait bo mona India ndenge zala voilà moi a illustré image autant de bato baotala tozomona na range wana ozongo ba bangi ya ola yo skona tenya basuda donc voilà este obimate omo wana zet bina file libaya kaka bina file range yo pe range papa je wana range États-Unis ba marqué ouais to ouais bina file pile wa directeur omo la bina file ba chinois te ouais yo eza ba ya ilisa ba père na na maison de production moi reproduire na ngame yo ngo changa na guerre na ye ngana lo banesco orange na ngande pile le wa directeur voilà moni ba image nani otamba na ona ilanga tena oza mbula moi bale ba photo jamba Montréal kitoko pona image ya range wana ya artiste na biso ndenge zalaka merci bo s'abonner Massime ça so plaisir merci à Lisette Molasoko motema Gelor kisoka soda ya poto ya Lydie ya baleki Lydie Molasoko Niki le pétrolier Nicole Molasoko ya Jean-Marie Molasoko Kani Molasoko famille Molasoko la blonde fashion babi mona bière la blonde Molasoko depuis Turquie bière de luxe la blonde Molasoko famille Molasoko mobimba la vie Munzangola babi na sima on hérité diamba sans oublier le cœur de l'homme et reine éclairage public avec le royal avec le jeune moi si amour et ni tumba Yannick fils à papa boza ebele Freddy mo pataille boza vous ebele gloire bongongo mon ami gloire bongongo donc bambo te bele place aux alliés merci beaucoup continuez à s'abonner ça ça vraiment plaisir l'artiste ngana tikeli au micro boaki ba dédicace au PCP numéro de téléphone allez oyembika ka simple chauffeur ndenge za la rapport clôturer émission merci numéro na 089 94 89 184 089 94 89 184 wana direct ozunga Idia soki na Facebook obetikara Idia Kabwe ozwanga déjà lelo lazime kopolenga otikanga nani okwama mala nyakulu nanga farai mais sois aveugle mon akati soka sali betiza yo kaka pesoni nga na pesa ki o motema otambwesango yo ne bon chauffeur na ngai zoka recevera comme chauffeur na fraude à côté singa sa sinikti na se retrouver devant vraiment ka souci Farah Sarah Matona Sarah Kabwe Dubai Princesse Yani